Zali ndenge pandeli yango papa atinda kingai. Tokende kotia libanga esika pressing do projet nyonso oyo papa apesaki na ba volontaire kimbangiste po ete esika wana projet wana ekoka kosala. Soki otindami na mokonzi esengeli kopesa rapport nayaki kopesa rapport ndenge esalamaki ete mwa ntinsani esalamaki kuna abandeko na biso ba volontaire. Likanisi ezalaki ke dans une année po ete biloko wana ekoka kosala. Mais tant on a pesé rapport epai ya papa amoni ete une année ezali mosika yango souhait ya papa ezali boye na biso ba volontaire projet na biso wana ya pressing na ba projet mosusu eza wana ezala opérationnel à partir ya le 12 février oyo mbotama ya papa kisolokele projet. Donc wana papa alingili yango ndengo wana na yango papa asengi boye na biso ba volontaire misala esengeli ebanda na mois de juillet oyo koloba ete malgré le 16 juin kasi na fin du mois, chaque fin du mois pendant 6 mois volontaire nyonso apesaka $60 po ete misala wana esalama na lombango nyonso. Comme ça tango tokoya na fête na biso ya le 12 février mbotama ya papa kisolokele complexe wana ndenge tolobeli yango ekoka kozala ya kofongama mpe opérationnel. Donc précision topesi yango wana eke oyo abengami volontaire chaque fin du mois à partir du mois de juin oyo converser $60 chaque fin du mois wana pendant 6 mois pour ete mbongo wana et permettre kotonga esika wana. Donc koloba ete à partir du mois de juillet oyo ba travaux il faut ebanda ya botongi place wana abanza ike mingi ba volontaire si tozongi mais oyo tozali awa donc programme epesa melinde ya mwana epa ya yemoko papa mokonzi abule tozongi na likambo na biso ya 5 mois maso ndenge euti koloba ma awa papa ndenge afunguli likambo ya koloba ete mvengele donc crise ekozala ya likambo tata nzambe papa mfumu alongo papa dangenda na 5 mois alobelaka yango. Donc il a la date, il y a le 13 avril 1989 nini koyima yaka tango papa bafongoli soirée spirituelle misala eza kosalama ndenge misala ebandaki kosalema koyima eyaki et surtout tango papa mfumalongo papa dangenda azali koteya tango aza koteya emonani ete makambo yango yango kaka ya tozokozongela bolingo mibeko pe misala makambo yango pe yango pe kaka yango yaki koloba ete oyo nde toza kopesa bino théorie soki ezwami bapesi biso théorie fo tosuka na pratique lelo oyo boza koloba ete papa aza koloba mingi mais boko regrete ngai na tango na kozala te papa bane kolobela makambo yango be to bandaki ko négliger kasi sikoyo papa za susu te ekomi na biso sikoyo mposa ndenge wana nde papa mfumalongo alobelaka yango tokolanda moi extrait
na ye wana bongo soki tokotia commentaire mosusu tokobakisa. Levi bila poko bien makambo ya tenga ngoni susu papa tia monite solo malamu nde to landa pratique toujours ka toujours théorie ndenge to kokana ka kalasi toujours théorie mais dans la pratique zéro banda tangwana ezadi susu na tinate malamu nde ba pesisu théorie allez to salango application sur le champ et ezali de susu théorie te kasi comme pratique soko nazala kite eske salama wa eko salama na kanisi zali pasi to vwande mwa mikolo banda le 25 décembre to kumina kiawa to sali na bisuka kawa nanzala na isika mabe ya kuvanda na misali bele oyo papa Malongo okona kubimisa papa pe lekina misala orke soko na préparer binu tango yote tango kuya boku ko kana binu te yangwana il faut te préparer bino nazala ko pesa bino ndakisa boko sepelanga yi tôt tard soko papa nazali de susute tango papa zalaki yangwana nazala ko mesa na bino pamba te nokili to kutunga yangwana ndenge nini to ko tinda bende kenda kuna na zambi kenda ko pesa ndakisa ndenge bisto salaka tango liboso ko mona pasi pamba te ba mesanite kasi tangu bamona yo ozali wana abe bango be miso na bango mafungwani oyo etindi papa tala na ndenge aza kusala ebisu soko tuvana kati na ndako akana ko ma rapport esika ya papa tawo bazali kotinda biso ba rapport ekende pa ya nani epa ya papa nani o makambo théorie etoke na pratique papa elebe auti koloba awa ba chiffre wana papa Malongo apesaki yango 3 5 15 esali 23 na 23 wana papa simokimba ngangani alobi ete tozongeli a 0 banda tozongeli a 0 tozi ba pratique ebele pardon ba théorie tozi théorie mingi tango wana papa za kotinda biso bino boko sala boya na l'an 2026 to komisiko na pratique yango toza komona lelo oyo batu na batu baza kowelela na tâche oyo papa azali kopesa biso tango toza kowelela na ba tâche oyo bapesi biso toza ya kopesa nde rapport epai ya papa oyo alobaki wana papa Malongo oyo akokende na Zambie nani wana kombo nini alobaki ebende musicien oyebaki ye sikotala nanu forme papa ebende akende koteya na Zambie faki oye likanisi na bunzoto eza te mais mpona nini papa azwaki kaka exemple ya papa ebende proche faki oye azalaki proche donc ezali nde ngambo yango eza nango extrait ya moke ndenge tolandeli yango kasi papa alobi tozalaki na théorie sikoyo tokomi na pratique na pratique wana lelo yango eza komonana batu na batu ndenge baza kopesa biso devoir sikoyo batâche na biso wana tosalela yango tata mokonzi abule papa Simokimba Mukiangani toloba ete banda l'an 2001 batu na batu akaboli biso
misala ndenge nini tokoki kotonga Yerusalemi. Pe tango aza kotongisa ndenge wana ye moko aza kolakisa esika ndako boye kozala. Tango pe apesi biso plan aza kolakisa biso plan bokosalela boye. Donc esengeli sikoyo tolanda ndenge azali kosengela biso boyende bayokanaki bazali koyokana na bapapa bango nyonso misato. Ngai nazalanga kapita soki atindi ngai nasale, ntango akotinda ngai naye kopesa nde rapport. Yango esika wana biso nyonso tokoka kososola. Aitinda na ye moko papa mokonzi abule papa Simuki Mbangu Mkiangani asengi ngai na benga papa Maya po tokoka kosongela likambo oyo ya mvengele oyo bakongo ya awa eza na bitabe moko babengaka mvengele. Toyebi yango toyebi yango naye toyebi yango pitika kasila kasila pona ni bobe kasila ka. Donc vengele wana donc eza bitabe moko dogo pona kolia ngo donc komunike eloko mususu kolia eza te. Donc ondimika ka olia etabe wana kasila bisila ya beke tibula kana mwamba ya mukuse oyo na kikongo mo bitabe mususu kuti zaka pasi pona ko kiza umususu babengaka mposa luzo hizo ingeta papa kasi tomamonika ngaliaka kwe zaika feti rare papa zaika rare kama mudangi kimfuzi kya kuna kakienako epwe bantu kabatuma yangalalanga mposako kambeza mbote mudila nguba wa mfunzo zinatuma fukusa misila wana soko alia ngo donc tami balega kalibu metondi. Oui papa Maya. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu papa ndenge botuni mvengele eza na Kikongo ou bien malema eza na Kikongo papa ndenge kaka papa lebe auti ko expliquer ezali crise moko multiforme pasi ya nzala ya ndenge na ndenge oluka eloko kolia ekozwa mate ya fois ya komela pe ekozanga ya fois pe ozana mbongo mais eloko akosomba ezate parce que na mvengele ou bien malema ya fois biloko nyonso oyo ebotaka ebungi po ya fois bambula pe ya malonga oyo kobotisa biloko ezate. Donc papa wana eza na ndenge ya bunzoto na ndenge ya mulimo ndenge papa elebe a expliquer crise ya makambo ya nzambe me na ndenge ya bunzoto crise ya biloko ya kolia pasi ya kosakana kutu te.
nzala biloko ekozanga. Papa, explication ya mvengele pe malema yangwana yango mute kotisaka bana Israël na bowumbu na Egypte nzala. Parce que na lopoto balobi libumu oyo ezangi eloko kolia ezalaka susu na matoyi te. Mutu soka liete pasi ezalaka makanisi yaka mingi. Donc explication papa yangwana tokoki kopesa yangwana bino lokola bomonaka musika boyebi makambo ezo ya liboso bozo tinda biso kolona pe kobokola. Parce que na kolona nde esika toko kolona pe kobokola esika nde tokozwila biloko oyo ya quantité ya mingi ndengo zo tinda biso tosala ka mingi kuna nde tokoki kozwila biloko oyo tokoki kosala ekonomi pe to bateli yango tango mvengele ou bien malema eye tozanga eloko kolia te eloko komela te. Na komba tata mwana pe molimo santu explication papa yango wana tokoki. Na etinda ya papa mkonja bule papa Saidi azali. Balongi ka balonga dia kako. Nzaitela ngane. Ce qui ça na combien de couplets o expliquer ba couple na ba couple ona elobinini na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu papa conseiller spécial ya tata Molimo Santu na pesio merci ndengo pesinga maloba ezali nzembo ya série 56 emilongi ke milonga diakako tukubama nzaitirangane tukubama ebiselo kabilonga diakako na uyemba kaka découplé emilongi ke milonga diakako tukubama kundi nza itela emilongi ke milonga diakako tukubama kundi bama kubama telema nzaitelangene kuba kundi nzaitelangene ku ebiselo ke bilonga diakako tukubama kundi nzaitelangene kuba ebiselo ke bilonga diakako tukubama kundi nzaitelangene kuba kubama velela nzaitelangene kubama kubama velela nzaitelangene kubama nalingala elingolo baboye bateyi bakoteya lisusu te tobongama mokili etelengani tozo kumona ngo ndinga mokili etelengani tozo kene nesika wana bateyi bakoteya lisusu te tokoluka makambo nzambe nani akoteya nga makambo bakoteya lisusu te tangu yango oyo bateyi bakoteya lisusu te mokili etelengani bandeko tobongama topetwama kubama velela mokili etelengani tozo kumona ngo mokili etelengani mutu na mutu
abongama mokili eza kochange ndenge mosusu soko obongami te pasi po crise ya makambo nzambe soko ye okoluka mutu ateya yo me tango bati baza koteyama yo oza kokipe na yo te oza kokipe na yo te okomona mutu akoteya yo te okomona yesu te nzembo wana elobi ndenge wana papa conseiller spécial ya tata molimo santu na bandi na pesa explication na nzembo ndenge osengi ngai na silisi. Merci ma papa binomi bale bokoki kozonga na bino papa biso totelemi wana onkombo tata mwana pe tata molimo santu. tolobaki yango avant malili ezali awa oyo toyoki tolandi toyoka tobomba tosalela tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Pajenoye bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi muzola kwa seye mwana itata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela ba protocole tobongisa basani présence batata epai bamama epai présence batata epai bamama epai batata awa bamama awa batata epai bamama epai totelema batata epai bamama epai présence batata epai bamama epai batata epai bamama epai